Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yependa ko l'option na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kugana mai. Mbote bandeko balandi ya site sur internet ya Tinika Télévision, c'est votre humble servante, c'est Fra Kings. Oh vos messages toujours comme on a topé ko yamba na betando mikena bino. Bandeko balandi ya Tinika lelo tozali a précisément na Kingabwa, na avenue Mandranel, avenue Otoyaka la fois passée kolakisa bino. Comment est-ce que misala bandai ko salama na côté ya Tepe, toye lisusu apona kolakisa bino. Ndenge tata ekola sile ko lancer ba projet Chile Gelou et sika o tozali ezali ba route 52 o tata ekolo na ndenga sile ki ko salisa misala to ko lancer début ya misala o ya Chile Gelou tozali awa na terrain ya côté ya terrain TP na avenue Mandranel et si ko taseno misala ndenge si ko sala matora ça veut dire constant ndenge évolution misala salemi nande nzele zalaki nande nzele komeli donc bo continuer ko ma ba image na kata Tinika Télévision to komeka pe ko zoma ma réaction bandeko o bazali awa précisément na avenue Mandranel côté ya terrain TP to ko lokato zo ba intervention na bon na ndenge misala zalaki ndenge salamaki na ndenge nzele komeli bo continuer ko ba image na Tinika sans oublier mes boss papi qui est Rifan qui sombe mon vieux Lucas c'était Jésus na carte à Londres chaque fois ça toujours na ma caméra Marc Louisa de papa dans monde na réalisation fidèle internaute suivez les images. Mbote mama. To monya des passages na nzela ici quand tozali na Mandranel to lukato zo intervention par rapport à misala pe nzela ndenge salani. Ah na sepeli pena musala ndenge zo salema aya kitoko njela o ezaki boite mai mbula so ebeti moya batu baleka na ba moto na ba camion ezate. Njele komi kitoko ba camion komo bima ekendaka ezongi pe na butu donc il dérangement ezate to sepeli pena. Mais tout le monde va dire goudron teint. Bon, bah. Par rapport à goudron, tout le monde va dire. Te ba sa musa malembe ba chaka goudron. Dande ba komina bo ba cha ba onka goudron. Et là on y to remerciement na te lo ni ko bakisa. Merci na ba konji o ba sa musala. Merci na ba tu o ba soutenir mon konji na biso ya mboka pona musala o ezo sema to ana posa ville changer. Sans fil pendie komake kitoko makasi yango to sepela kaka. Merci beaucoup. Mbote journaliste. To mona des passages na avenue Mandranel ici ka tozali na Kingabwa to mona ki misala bande ko sala mato yaki awa to mona ki évolution misala et puis to sili ko kita a to moni basili ko damenzela maintenant ba koti goudronte. To ko to zoma intervention na ndenge misala sili ko sala ma a. Et misala ya opération oyo chef de l'état Alansaki o ezali na moya chiluba ke Chile Gelou en français lingi koloba ke ndakisa wana
ezali na kosalema na esika oyo malamu parceke awa ata soki otuni bato nyonso bafandi zingazinga awa baza na kati ya kosepela parceke mosala yango ezoke malamu me oyo tokoki kobakisa eza kaka ndenge baaksele yango boye na vitesse bakenda kosukisa yango nyonso na vitesse ke batelemisa yango na nzela me mpona misala bandeko oyo batravayaka wana na société wana barespectaki norme ya mosala ndenge basali boye ndenge otali awa eketi boye ekoti Kingabwa aveni Kingabwa ekoti na kati ya Lomami ebimi boye ti kuna nyonso bakiti baza na kati ya kotravaye la bazosala mosala malamu. Oui, o geste eza louable parce que eza makambo peuple azozela peuple azozela ba discours inutile te peuple azozela ba acte yango wana pe biso peuple yango tozosenga pe peuple mosusu ni biso ba congolais to soutenir président neti Félix Tshisekedi parce que tala azo promettre à lancer opération Ekalate na côté terre jaune pe na 7e mairie mais bino moko bomoni que non na kati ya projet yango eza na kati ya kosalema réalisation yango yoko ya koloba nini yango atolobi président neti oyo to soutenir ye po ete akokisa projet na ye oyo aza nango ya bolamu mpona biso peuple congolais. Merci. Maman, merci. Tomoni awa na avenue Mandranel, tozwa mwa avis na yo mpona misala oyo esalami awa. Ouais, en tout cas, madame, eza malamu makasi, eza esengo makasi parce que tozali pena na tante na ngote mais lelo toza na esengo parce que tonyokwami mingi. Toza na centre ville na Kingabwa, Kingabwa eza ville. Alors, awa na quartier Mandranel awa depuis bato ebele ya minene baleka ba matungulu ba honorable ebele baleka mais tozala toujours bizarre. Mais lelo oyo grâce na président Fachi vraiment te remercier parce que nzela oyo ezui valeur même banda qu'on a biso ya sekuna et kozwa valeur na même banda ko komata parce que déjà qualité nzela bazo sala les jours là déjà que non tant que kosila et kozala malamu makasi to sepel ma makasi na yango merci en tout cas eza kitoko naza moteur naza président ba moteur juste kaka awa na TP Mandranel tozala na difficulté souvent avant ba sala nzela tozala na difficulté ba mai batoko ya koyana ba moto c'est comme si tozana na bibwa to na Kimbanse ko bien sûr tozana na mokali so ki toza wapi alors que tozana centre ville donc on a raisonné biso Kingabwa ba voisin na ye proche na ye en tout cas to sepele za malamu awa toko ya lisusu te ndenge za déjà boye déjà là ça déjà que et kozala kitoko makasi so ki esili. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Mbote maman. Tout le monde a des passages sur l'avenue Mandranel. Tu nous as une intervention par rapport à Misalo et Salami en Mandranel. Bon, Misalo, biso tout d'abord, tu as gardien du temple. Il y a IDP il y a Kingabwa. Base IDP à Kingabwa. Et puis avantage il y a Misalo ils ont entraîné nous il y a biso il y a base na biso. Et on a moni biso tu as terrain tu as gardé toujours tout l'année là. Ndenge ni évolution nango ezali. Et puis avantage makasi ezali parce que to sali ba décennie koto nzelo etikala ko salate ba konzi baleka ebelo ngana to yebi to tikala ko zwata ata pavement na nzelo mais grâce à chef de l'état Fachi Béton na ba appui à Jean-Marc Kabound 520 giga nde le projet Tile Gelou o to benga exemple ndakisa nde komi lelo na Kingabwa et puis tozo mona yango misala zo sale mezo katana te nde to sengi pe na bakonzi et soukate to mona yango tina asphaltage nango complet comme ça et que na soukato za la perles koto. Merci beaucoup. Merci maman. Bandeko balandi tindika télévision topé ba téléspectateurs na biso je crois bien bozali komona ndenge nzele komi
Moi, remarque autosali, tomoni basi quoi faté karanzela mais goudron no batiete, je crois bien bozo mon ndenge ba poussière ezali, ndenge mitu kezali koleka, malgré ndenge ezaki na moi difficulté ba ka niveau ba nini banzela ezali vraiment bien te pona kotambola ba moto bande ko koya ba mai, donc mais tomoni bel et bien nzela komi vraiment bien lisse ezoleka, mitu kezoleka bien ba moto ezoleka bien et loko tomoni ka autosali constat ah non ba bois qui vraiment goudron te, mais ba ka niveau nyon c'est sili ko sila et puis là vraiment basili ko fongola ngo comme vraiment munene donc je crois bien mi tout ka vraiment ndenge bozali comme les autres vraiment kitoko bon continuer ko yamba ba réaction bande comme sous topé ba image ya ici quand tozali na kati ya Mandranel côté à terrain TP précisément na Kingabwa. Mbote maman. Tomoni ozali ko sala musala na yo de passage nous avons moins intervention par rapport à misala to ya nzela ndenge ezala kina ndenge komi. Bon nzela ezalaki mabe makasi ya nzela pende ezalaki mabe mabulu donc tobande kolela makasi mpona nzela oyo mais grâce ya gouvernement provincial na appui ya honorable Jean-Marc Kaboun asali ba effort na ye appuyer nzela lelo esalami tokomoleka kitoko en tout cas vraiment tosepeli biso bawewa na bandeko na biso ba taxi tomoni ba goudron basili kotia te jusque là mais tomoni misala apparemment c'est ça vraiment bien. Misali za kitoko goudron no batie te batie mabele batie bakayas a onde eza bona minute o bazo dame nde tozoleka wa normalement nzela il faut ekangama za makasi so comme makasi apo ba oya ba ocha goudron d'ici là déjà et aussi les a bien apprécier vraiment geste te to sepeli na makasi parce que yo mota ba carnivore ya kitoko ya milai nzela kitoko donc en tout cas vraiment to sepeli na makasi esungi biso benda. Merci beaucoup. Merci. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Tomoni ya likolo ya moto ozali kosala musala na yo tokoluka tozoma maloba par rapport na bino bandeko bosala ka misalo ezali ya taxi ndenge nzela ezaki na nzela komeli mo avi na yo to maloba. Bon nga na ko bakisa bo na sepeli makasi po na moni ma changement de bando talisama pone to bando za oza moto rumela te mais sikoza ata non ko batiena makadam tembe o se sentir oza très à l'aise na sentiment mouvement et salami par rapport à maloba ya chef de l'état na sentiment mouvement salami po ba bien fait déjà ngo de moni oko ke partout mon moi différence par rapport ndenge zalaki na betelema coup de chapeau à continuer à l'embate à permis pesa makasi biso peto tikete na mabongo na mabonde na biso ona nzambe asungai na projet soucieux azana na mutema ebima vraiment etalisama mbuma misala malamu yango na ko bakisa ngwana. Merci beaucoup. Mbote maman. Tomoni yo awa ozali de passage na avenue Mandranel ici comme ça les salami tolkoto zoma intervention pour nzela. Bon, pour nzela oyo na façon vraiment oyo basaleli yango eza nango bien. Mais elo mosko to mwende ba condition pe makasi. Mais pour na aide vraiment là ça va. Ba aider biso na aide ndenge ba bongisi yango merci vraiment na mutu oyo azui likanisi ko sala boye t'encourager de plus à l'embate mais basuka kana awate bakende petit na entrée ya Iveco ce qui entrée ya Iveco kuna pe bongi côté bongi et diminuer quand même moi ba embouteillage et kozala ke poids lourd degré et bloquer kanango bato musu bakokota à partir ya examen à partir ya Iveco ba bimel pe boye bakope bimeti na rond point TP nde ezala bien ce ko ba bossa na Iveco te ya le côté au 5. Merci beaucoup. Ouais.
balandi comme vraiment na suka ya balade na biso to ya botambolela biso awa esika tozwami na Kingabwa na avenue Mondranel tout précisément côté ya terrain ya TP esika oyo misala bandaki kosala mandenge toyaka la fois passée ko Sabino évolution ya misala ndenge ba travaux bandaki toujours na cadre ya ba projet ya Chilejelu o tata ekolo asila ki ko lancer et puis là toye kota la ndenge misala ekomeli je crois bel et bien bon ndenge ba image et la kisibino pe bo visionner yango bino moko na ba intervention bande ko na ba remarque je crois bien bosi ko zo yango maboko ya ko fungama bo continuer ko s'abonner massivement na Tindika télévision bo partager bo liker bo consommer vraiment ba vidéo et ko sala vraiment kitoko quand on vraiment to yaka toujours ko Sabino ba découverte ya ba commune ya misala ndenge za toujours ko salama na cadre ya visibilité ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi donc to koyaka toujours ko Sabino bo continuer ko zala pour la biso biso pe to za toujours na pona bino chaque on a sima caméra azara toujours makliza ya dio quand on vraiment to mona na mbala sima bye bye. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il est long, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.